Et ça, la plaisir, ma casse, il y a quoi, vous allez avoir pour la biso, la chaîne, la bino film, la film. Et puis, le numéro, la bino, la sikana, émission, tala lilo. Ngai, na, kempia, na makizembe, togo solo, la naye. De beta ma solo, ma casse, ma question d'actualité, mon message déjà, vous avez deux sur vous vendez, les combattants de la presse congolaise, Julien Botalatala, les loba elibiso sangonini. Mais, vous allez vraiment surpris par rapport à ma soeur sur la loi. Merci beaucoup. Dans la carte qui gagne Aigle, et puis Bijou Massinga, et puis sur ma beauté, pourquoi pas, dans joyeux anniversaire, dans Jean Cité, la anti-gigolo. Joyeux anniversaire anti-gigolo. À mon ibongo, le blanc de Bruxelles. Gaz na gaz, encore et toujours gaz bayebi. Et pourquoi pas mon partenaire Pauline Luta Pembele, Yamito Tchene, 100% marié, c'est-à-dire que Pauline Luta Pembele, Yeba Balaye vraiment. Et moi, merci aussi ma partenaire Nangaï Yamakasi, paix assure, les quartiers LTD, il y a alors le tournoi du haut. C'est-à-dire service, il y a décoration, il y a déménagement, décoration, location à siège, il y a assiette, fourchette, il y a verre, tout est consort, chaise et gâteau d'anniversaire, il y a fait tout. Vous contactez les quartiers LTD à Galore, le tournoi du. En tout cas, merci beaucoup, Nayo. Merci à Blanchard Kabanga, Denis Makamodi pour les États-Unis, Julie Weston et tout, Jonala, la prêtresse depuis Londres, Ken Piana Makizembe, Mbote Nayo. Ouais, Mbote Julien Botatala, Mbote na pesi bande konyoso bazolanda biso. Papi Pedro Palmira Moulamba, Patrick Kafou, na pesi Mbote. Joyeux anniversaire na Joël Salam. Joël Salam débat joyeux anniversaire na le millionnaire. Donc lelo eza jour na anniversaire. Mbote na pesi Zetiki Verokiri Patuka Pangala Dani Pova Ser nanga Pauline Lumumba Ser Pauline Lumumba RDC Monde. Mbote na pesi mauvais muson mbata batutu ba landa biso na pesi bango ba mbote bele. Merci beaucoup Mbote Makasi na Bijou Mobunga na pio Mbote na pesi Mbote na Fabrice Makabe Tonton Mobunga na pesi bino Mbote Shiki Totokani na ebiki esa pression Makasi na Matisse Ande boza vraiment partout Bogota la biso Blanchard Kabanga les millionnaires Yaweli Mouchen Code ya Mboka Ken Pena Makizembe Tomoni ma voyage au tout et sali Raj Makasi au batutu ba olobalango na ba réseaux sociaux des voyages différents au ba voyager les mêmes jours sur total côté il y a ba comédien na ba comédien qu'on to moni ndenge ba publier qui déjà Jérémy Aïda Masalanga Pierrot Lombasi baza vraiment tellement belé et na ba pédé nanda décor. Ça dit qu'il y a vraiment belé. Puis côté mon souper total, il y a artistes et musiciens, Ferrigola au Bazar événement na Bango, na Adidas Arena le 20 avril, na le 21 avril, na habité pour nayo Ken Piana Makizembe. Na monaki analyse concert na biso ayembaki concert sur Maneka Sanga na ayembaki nani Prince Bakali na Jazz Kavoul balobi est-ce que Soule Kauka aïe na ngoteka ya tindika chakal pour que a étouffé actualité ya artiste et musicien Ferre Gola. Bon, je vais botter la première manano que baka ko déplacer groupe munene neti ya ba artiste comédien mboka na biso bazana succès fou. Ba Jérémy, Banada, Baïda, bandeko na biso ebelo tangi kombo, bayebani bazana succès. Baba tête moko emblématique. Bazali ba comédien oyo soki bazo déplacer balongwa Kinshasa bayane Europe. Premièrement nanu billet oyo bakofuta pona bango nyonso tout ezokuta bambongo ebele. Ba réservation à l'hôtel, ils ont coûté bambongo belé. Mbongo à séjour na bango oyo bakosala awa na poto, ezali budget mobimba oyo soki totali sommation bambongo wana nyonso, ezali budget oyo mutako sombela ngo meme lupango na Kinshasa. Kotala bandeko bazo ya poto awa, objectif na bango ezo ebana te, ça veut dire
ezali kabal moko boye oyo ngai na yo meme bayebisi biso te tozomona ngo clair ke Sule Kauka azali nsima ya kabal moko boye ya déstabilisation ya ba événement oyo kaka bandeko na biso bakongolais baorganize ndenge balobaka congolais bundisa kaka événement moninga na ye congolais oyo ezali kobundisa actualité ya ndeko na biso Jésus de Niance Ferregola. Ça se montre parce que tomonaki ba événement mosusu ezalaki na mboka oyo tomonaki ba artiste mosusu mpe batikaki baninga basala ba événement na bango basilisa. Tozomona kaka délégation ya artiste comédien bazolobela même date oyo ndeko na biso fere parce que tozala toenvoye fasi te ndeko Sule Kauka oyo azosombela bango babiye aza mutu oyo azolanga visa mais Sule Kauka toyebi orchestre oyo Sule Kauka travaillaka nango. Sule Kauka akoki kozala mpe etiketi na makambo oyo Sule Kauka yobimisano kaka mutu yosalaka na makambo yango selon yo mais toyebi je yatindika tiaka ndenge ezalaka parce que kotala ndenge makambo yango ezokende na ndenge mabe te na okritike te ezobima neti mwa motema mabe par rapport ya événement moninga azosala tomonaka ndeko na biso fere baninga babeti marti ye pa uti poto aye alobi no fanatique biso mpe toluka tolongola eloko oyo wana baninga esi basilisi makambo na bango. Pourquoi pas budget ya mbongo ebele oyo bandeko babimisi mpona baartiste comédien baya tour awa na poto pourquoi pas bazelaki date moko boye moba moko boye oyo poto kozala libre balwele bango ata 4 salles oyebike bakombo oyo tangi oyo ndeko na nga Jules botatala soki bazweli yango ata 4 salles Olympia, Zénith, Bercy ba LC oyebike soki pena baye mpona baévénement bongo baotonisa basali wana nyonso plein parce que lelo soki totali na théâtre ya mboka na biso na nzonziki oyo ezoleka na mboka na biso na minute oyo bato oyo baa na force eza bajeremi baa neti bamai ya sika na bamabindi ya garçon na komoye nani donc baza bato oyo lelo nayebi te soki nayebi te ozoseka nini nga nayebi te babongelaki mbaso na bongo garçon na soki mabindi wana donc garçon na mabindi soki basala théâtre na Jérémy osati pena ke fitting ya garçon na mabindi na Jérémy na ida soki akoti osati obi eza kombona te onampwanike olobano bien mais non nalobi boye omoni ndenge baye soki balobelaki bango basali batiki pena fera sisi makambo na ye bagarçon na mabindi na bagarçon na Jérémy bangai daya mpe bon te komona ya mwana te ken s'il vous plaît parce que komona eza nani na sepe un peu la couple na bango wani waloba na kikongo mondei aza na kati te parce que namoni video mpe bon to rectifier namoni video mpe aza na kati namoni ndeko na biso décor mpe azali na kati ya délégation babato babrûle bakoyaka poto boye te mabidi siko mabidi na mabindi différence ezali quel peut la bonne te continue s'il te plaît vakanisaka osuka na vi te yoko okekaka na lete na i na suka osoka mpa donc nga nga mpo na nga non bango baye na moma moko oyo baosisa bango succès parce que boyo okutana na fere oyo aza na actualité bino boza na actualité te na poto fere obinda bino boluka bozonga kini jour boya lisusu moi teke actualité boza nango te comment okoko penser yango soki contrat ye est ce que pour contrat eya etalaka date te etalaka te ke banani baza parce que s'il faut koloba be biso na film tokotravailler leki na biso glorlan kuna image po akotravailler matika songo mpe kuna atiki te ozomona tout le monde na Kinshasa ba Yves Panda bakotravailler pourquoi yo koloba kaka ke na ntango oyo fere gola ye bongo mpe supo na contrat mpe na babazela fere abeta
après concert à faire les bango baluki makambo surtout sur les gars za mutu nanga meza ba kanda ya ndenge kite ya kanda finga kae muza finga kae ndenge ba ya poto yepa linga ba analyser poto ya lite ya kanda na muze ya chepe délégation batunaye po bayape po yaza niveau lite akanda na muzete comme bazome mabino bino bofinga nga sule ngatiko na tindika de délégation batu pour la gisa ki yeb susu parce que la sera yaza patron bango bangamba bazoya sima mutu ye patron tika na Kinshasa yesko a délégué délégation. C'est tout. Bon, ce que je dis, il y a cabal, bon, ça on a pour nous. Bon, si on fait la kenda bavage, c'est la kenda bavage de la tira musique qui dit on a été à Kanda. Pourquoi sous la délégation bongote? Ça veut dire sur le Kauka, en ça la vagence, n'engue banana bafinga ke bazokende, ye pas saboter, on saboter à tchepe la délégation ba comédien. Ba billet ba bosomba ezali pona bakende bina miziki ya Ferregola événement au pe artiste ba okendelele soki pe ba kotia ba affiche na ba panneau to ba oza masal to place ba osala makama ba pe ba osoma pona nso mo te est-ce que soki mimi na lisolo ke bato so asebi est-ce que soki atana lisolo ko bango pe ba lobi le 20 ba na événement ka na Paris wana na province oso yo ki atana lisolo muto ba tena midu na mijo parce que ba longa lundi le 20 ba na Paris ba jouer. Est-ce que ça peut être un lisolo que la comédienne a dit ça va te faire ensemble va billet va goûter après la comédienne non que être un lisolo et ça n'a pas kanda sur le cas où capé kanda ça n'a pas ba musique ni nous pendenge ba finga kae lité ya kanda finga kae donc ça n'a ba kanda wana sur le cas où capé comme bango ba tie bango na liste pour ba finga ka batu yango zomona sur le cas où capé a tie délégation ya batu nae pour la tsakie mutazome mabino ndenga zome mabino ndenga pe sur le kaoka na wote pe délégation batu bazoke na tsheli bango affrontement. OK, tant que tsheli bango affrontement na ndi ba otala biso partout dans le monde. Je sais que Patrick et Bacha on a biso na charmante maswaku na pesio ba moti sigo za na batutu Paulo na luta pembele ba otala biso na MP na magizembe tant le bike ba okela ma meme bango déjà bazu déjà ba visa ba comédien pour na sous le kaoka au monité que côté à polémique ya makasi na bagolo okopona ah ok okopona ok musanza ok quelqu'un au monde que ndenge olobi que côté ya soule kaoka soki ezali pierre ndenge olobi au monde que soule kaoka soki ezali déjà au monde que pabusu bakolo bape que non côté artiste monsieur Fally pour pas puissance ezaka makasi parce que bango deuxième fois yango bango bazui ba visa mais côté ya Ferregola bango moko bakoyeba te na bamise bakoyeba te bagolo bakoyeba te soki baza obe baza te poso totali bien et ozongaka baactualité wana kaka côté mosu ezozala ke Ferregola selon stratégie na ye ndenge artiste monsieur Fally pour balakisaki ba visa et puis ekokisami ye abombi mais osola na makauzi po robe na makauzi na plateau parce que selon source information tozoka il paraît faire ba visa na mebimité mais bato ya faire auto benga balo ba visa za toki il paraît lisusu ba kopesa bango ba visa et robima lobby même lobby ne bazo voyager
Osola na Makauzi asalaka na G7 biso to tatoneka na information o tozoyoka toza ba information sirité oki pe obengi bango peut-être toyoki sala na bien to quel bien non pour to tellement côté pour comprendre ma question nga bien par rapport nango lelo ba comédien ba zui visa ndenge lobi kabana bazwa déjà ba comédien bazwa déjà visa ce côté affaire regola ce que ça siko qui au moins te que non mais ce que sali ka lobby pe na mouvement ferré bazwi visa te na édition et ça la embrayement makasi na bi pesa pe moi pas si pour que pesa parce que na bi que ba producteur ba kota ngo déjà te makabo ba visa bazalaka trop si te que na habite sur les ala face to mona wera pe na boy ba kenda ko lela til boso Schengen bazwa te mais faire regola asali de la solde angana bi ko babenga ngoni badonne oyo esalaka motu bapimele visa te ezali koteka nao babillet kosala sold out oyo ndeko na biso fere asali déjà soki fere azwi visa te na Schengen c'est que moi main noire eza na se mais main noire ezalaka toujours wera alelaka alobi main noire eza kofi alelaka ke main noire eza na dossier na ye na niveau ya confirmer na niveau ya wera sol mais bazwa visa te mal quelque soit niveau nyonso yo kotangelanga bazwa visa c'est bien ba politicien politique ezalaka na kati politique ezalaka ba artiste mosusu pe ba aprisaka wana ba pe ba politicien artiste mosusu aprisa akoperaka na mindelo bapesa visa artiste mosusu visa ezo compte politique te mundelo aza na ntina ya politicien benga ye te po ayebisa epesa okeso visa président de la république akobenga awa te mpona makambo etali fiere eza baartiste mosusu batrés puissant na baadministration mpe ya mboka oyo très bien très bien donc esanga crédibilité siko awa ekomi likambo ya crédibilité ya fere bato mosusu bamituna babi fere akende te mpona visa nga mpo na nga naamona te ke fere akende te mpona visa parce que fere aannonsaki bato concert de revoir na ye ezala le 13 concert de revoir nous tomonaki yango biso nyonso lobi abeti concert de revoir annonsaki mpe bato akolongwa 5 jours avant aboyi bamilisien na ye baya avant mpo bamonamona bango sikoyo lendi nano ekomi te bato babandi badeba deja faire azwi visa te faire azwi visa te congolais motema mabe bato mosusu priere na bango eza kaka fere azwa nde visa te comme ça baémission ebanda mais fere mpe nzambe obino bosambelaka eza nzambe ope fere asambelaka nzambe afere mpe akonfonde bino lobi nde toyeba soki bajalu bakoganye ou bajalu bakopola parce que lobi eza jour j oyo tozela tokomona bafoto na bavideo ya baminisien fere na aéroport soki lobi tomoni bafoto na baminisien fere na aéroport te la biso nyonso tu toye kocontredire maloba oyo baera na babakali na bato nyonso tu bazoloba quelqu'un attend obi ke bocontredire bango bozonga lobi mpo ocontredire makambo era na babakali bazali koloba bato ebele mpe koyimayima mwanda moke artiste mise fe regola biso nde toyebi na nde babandaki na bawenge bango nyonso soki evenema monene ezali bamisie bayaka ata 2 semaines be 1 mois avant be 3 semaines avant po bazwa pe te ya kokota bakotisa mpe bakotisa bablanchard kabanga na bango bakotisa bapauline luta pembele ya bamitogene na bango bagelo lutonadio ya les quartiers LTD na bango santiki akoti mwa Suisse azwi mwa bodi azwi mwa polo mwa parfum mwa 1 euro ake Allemagne ake Italie et puis les jours juste avant matin na podium aza bien et puis non c'est bon c'est-à-dire que ezali lingo ezali stratégie ya artiste MC Ferregola o ke bakiti par exemple lundi même soit après quelques jours babeti événement monene et surtout ce que tali bien l'équipe au faire ça nango lelo bien que batasima baza ba ancien mais bato liboso ouais koyeba na ndenge ya réseaux sociaux mais à côté ka face et belé pour faut ba les capé ba te capé ba face même sous pour gagner ba contact ezali stratégie ou soit ezali des problèmes à qui côté ba visa. Bon, côté la liste on de qu'on a biso Charlie Prince azolo ba bato ba koyate eza pena équipe de base pena affaire o bato pena bazozela. Na si oza vidéo ya ndeko na biso Charlie Prince soki moye ezali ko balancer le biso toka liste ya bato oyo o Charlie Prince azolo ba koyate ozune tu ba mwana Congo ozu ba Punzardo
baza bato pena basindi événement surtout côté animation. Nana besoin ya mwana Congo. Toka nano Charlie Prince oka makambo alobi po ezala te ke biso nde. Toka ezala neti biso nde bato tozo. Ezala te ke biso nde bato tozo commenter. Bolanda Charlie Prince po Charlie Prince pe ayebi ndako bien. Ndako ata moto alongwa mais ayebi. Charlie Prince alo bango te na ndenge ya. Puisque tu as un taliban pour me dire pire petit. A été ma visa pour dater, jurer ses ambatés, puis tu veux côté Guilhem Mafaka la té. Si on dit qu'il y a 64 personnes, il fallait Guilhem Mafaka les analystes. Enfin, faire les goals à Zokende. Ben oui. Ma visée Bimi, en tout cas, ils ont même équipe. Donc, jour J-8, déjà, dimanche. Maintenant, c'est parce que c'était prévu à un visa. Oui. Et ça a été il fallait avoir un visa. Pour avoir dans ma salle pour avec la salle pour y aller en France, à foutre Makamounaï, tout ça, les Makamounaï en bonne et due forme. C'est normal, parce que c'est un visa pour qu'il négocie produire. La salle avait confirmé les concerts. Confirmé des concerts qui non, les 20, non, les 21. Donc c'est normal que vous ayez c'est un visa. C'est là que Cameroun s'est pilaté parce que Ferré n'est pas un petit artiste, c'est un grand artiste. Il fallait qu'il paye un visa. Maintenant, c'est le cas pour moi, nombre ébélé. Moi, nombre déjà 60 quelques, on a impossible. Donc 65. Impossible. 65. D'abord, 65 en haut, 65 en haut, aux autres, 65 avant combien de groupe non, à part les musiciens, mais moi, avant, on a dit 4. J'insiste, 4. Nanyo, 4. Seulement 4. Charlie Prince. 4. On a battu les bandes. Oui. Si vous avez un groupe, vous avez 64 visas. Vous avez un article à l'année. C'est l'article à l'année. Abraham, Aoulouala, article à l'année. Kunzardo, article à l'année. Charlie Prince, soit les soucis où tu vois. Pour 64, on a déjà bien dans la 64. La groupe n'est pas combien? Même pas 40, même pas 30. Ma musicien n'a même pas 30. Oh, bazara na kati ya liste oh yi arrêté na pina que non ba yembaka ba pasala ka rep so ba même pas 30. Quel pe na makizembe ezali jalousie to zai motema pasi to pendenge Charlie Prince azalaki pembeni artiste musicien Ferré Gola o lelo o komona ba propos ya ba biloko na ebité ezali jalousie ou soit ezali ke ayebi ndako trop bien tanga zolo babu yango ba zilabo tata la c'est na so bijou masinga na pese ba mote belé place azali wana mère a parlé. Ndako na nga eza jalousie te Charlie Prince ayebi ndako na ye très bien parce que na ko contredire pe Charlie Prince te ndeko na biso o ayambi ye kombo na ye nani o ayambaka bana basi Gilet Polesha mutayambi ye atuni ye 64 visa Jimmy Polesha atuni ye 64 visa ndeko na biso Charlie Prince alobi eza impossible faire azwa 64 visa bandeko biso ba oyo tosala émission awa toza na biso bato toza netre toza pour mutu te tozomona era Ramsès mupazi kuna tomona era Ramsès azoya na discours ya 80 visa Prince Bakali azoya na discours ya 110 visa Ferré Gola Jésus de Nuance azoya na epoto na ba musicien mais botika kosala koinventer nombre ya ba visa Ferré Gola za grand chanteur faire ko za fils kata 15 visa 20 visa faire ko ya kosala production moko ya so ya qualité ken pena pourquoi est-ce vrai j'ai fait le pro et le cadeau c'est na ba 100 visa ba 200 visa so lelo likambo ya ba visa oyo nde ko créer ba polémique ya makasi parce que ba visa mo comme tout le monde soka e na version na Charlie Prince kutabi eza impossible to komata na 64 même de a biso era annoncé biso déjà ba jour de 80 donc confusion ça entre bango na bango ba sala ka kati ya ba orchestre ezali confusion ou ezali stratégie à faire Gola tiki ba to baloba après au monde a payé plus de 120 visas de to ba musu 79 ba musu 64 ba musu parce que ça na ba ça va viser que na événement na tu va beta ba stade moko boya musu ya ba pays au moins qu'il fallait même avec le Stade de France. Celui qui fallait ajouter 200 visas, mon frère. On a tout biso tout aux adhérents d'accord. Faire azongisi l'activité na poto na année 2024. Batubaki na bomema faire na pressé. Peut-être makambo auto luka faire sala ya ba visa belé.
tous la même chose dans 2025-2026. Faire à Zobeta, Adidas Arena, il y a 8000 places, mon frère. Nombre de visas peut être la production des alakat. Nombre de visas peut être que va passer nombre de boye, vous allez dépasser le nombre de mususu. Oh ba bakali ba oloba, oh ba era ba oloba. OK. Na tu lobi to sale mi somo na Prince Bakali a dit valeur ya biloko oyo faire asombi na musique. Et les qui a 100 milliards de dollars, ceux qui ont compté la valeur ya biloko. Na tu Prince Bakali na dit oyo valeur ya 100 milliards de dollars. 100 milliards wana ko to mso bakabila ba na ngote ba kisekedi ba na ngote mso ba renga 100 milliards. C'est un débat liquide déjà. 100 milliards. Ali mbongo na divaka. 100 milliards. C'est pas les sola 100 milliards. C'est que dit tika. C'est ça les cas. Moi après dans les kabapo malugezo to ngama na mboka tembo kezala salité bongo après ça na 100 milliards. Vous savez que caméra nda ko to ngana victoire wana so wana place toujours. Ça valeur à 100 milliards. Ça valeur à 100 milliards. Na TV au monde no wa mtu malo to tema so place wana mais ken perma ki se menabi ke bato ça so plusieurs makasi na to bandeli sur un joyeux anniversaire na Jancy Tela anti gigolo wana la PC les blancs de Bruxelles. Les blancs de Bruxelles wa battre les blancs de Bruxelles. La gaz il y a les blancs de Bruxelles, ça dit que Bijou Mobunga, Fabrice Makabe, Tonton Mobunga, pourquoi pas na Chiki Totokani la PC Bambote, pourquoi pas na Matisse Ande. Un grand merci na Yemoto Babeni na Kombo ya Solange Masinga Yaya. Na PC Bambote, na PC Mbote, na Odette Chibambe, femme d'affaires. Na yebi ki vraiment gauloise. Bossa ni patre kafute. Patre kafuye na tout ça na ye Odette Chibambe gauloise ya makila na moni Odette Chibambe na moni Elodie Lipasa et pourquoi pas na ye moto babengi na kombo Jidite Umba pe ba on se va vivre Rosala na événement. Bon séjour en Europe à mon très cher frère et ami confrère excellence Francis Iba na yebi que tu continuer en mot Francis Iba na PC en mode de Francis Iba azana biso na en Europe Signor Ramazan Itashima azana biso en Europe et puis nous avons rappelé Batouké le pasteur Mike Kalambay azabo mon événement munene o ezali bongo awa le 26 mai na Zénith de Paris pourquoi pas beaucoup sous Stade de Martin na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa na RDC artiste et musicien Chabron azali bongo invité spécial artiste et musicien Félix Ouazekwa le 1er juin 2024 na Adidas Arena na ebiki beaucoup d'informations sur le temps réel na mon équipe artiste et musicien Fabregas a annoncé ki bongo Zénith de Paris na ken per na votre pression par rapport au bon to kota non pour nous Fabregas peut annoncer que non félicitations na e moi dit le lot artiste et musicien ba comme pianga mawa na moni venanga sara Congo corps ebimi lelo na moni ba artiste ba été selinga souci makasi donc venanga sara Congo vraiment que son ami repose un peu quand on est bimi lelo na moni vraiment présence ba artiste ezate na o nyoso sara Congo sala rapport na bino mapena na olekira ba événement ba artiste belé tene simba na ngote ba artiste belé bo amitema mabe sara Congo o azaki ko sa ba démarche awala la te po na bino ba problème na bino Chaka Congo lelo azate, Chaka Congo lelo bembele bimi mutazate. Batu bazole kawana ba artiste était ba lela. Ils a passé. Quel pera? C'est là ba sorti melati, c'est biso que la brine a tiré na zemi Janify. Votre pression par rapport non? Bon, ba za mobali bakabona ba déjà soka tika na zemi naye wane za kindumba. Waneza kindumba siko parce que balobia koma ina jo mususu. Swati anazemi ya jani na ndeni. Sachani bazozana ndako. Na ebite donc na ebite. Quel pera makizembe? Kofi Olomide invité spécial et artiste musicien Ferrebola na Adidas Arena alors que Batmusu babi que normalement il fallait premier jour ezala papa na ewe rançon le roi de la forêt Igouné babenga kaye azala le 20 ou soit Kofi le 20 oui, rançon le 21 avril, le deuxième concert. Bon, quand la toque indépendante, la vérité, quand la bolingo ya wera na ferry, et tu la net bolingo sarato la na papa botaye,
bolingo ya Sarato la na papa bota ende tikala bolingo ya Frère na ndeko na biso Weranson parce que kotala lelo Frère kobengisa déjà Koffi Olomide étant que invité na ye étant que papa né en musique et Zola ça déjà guerre mon boy entre Frère na bavene ya Wenge parce que na ndenga vrai ce qui a bengisa qui ata Werate fala bengisa ta papa chéri Jibe Piana nandimi pété que Jibal Nandi ma que place Koffi a invité yepaya peut-être pas faire la bengi ça qui va venir à Wenge peut-être va saboter per invitation baboy invitation parce qu'il a annoncé qui déjà Koffi Olomide de là c'est que climat ya faire na wera bana climat ya bien que de là c'est que faire wera linga na amour sincérité musique yango ezaka ya boye bapapa balingi évolution ya bana te surtout succès ya bana c'est comme si choqué nango bapere faire atali alobi no nabengisa vie oyo akoya na facilité Koffi mpe tellement aza ne problématique aza ne kaka bindimandima aza mpe moto babese Koffi andimi kaka aya mpo ayokisa wera motema pasi mais ekokende bien te makambo yango parce que so otali mpe bien na bato mosusu mpe bazali mpe baokama babi ah mais Koffi Olomide normalement ndenge tobeti lisolo ya Weranson normalement il fallait azala invité spécial ya baarena ya artiste Mr Fally Ipupa ayaki te mais aye koya côté on a fait rigoler omonaki courir koleka mais côté ya Fally Ipupa omona ondira apesi ma position te na ba des akao na JB na Wera ndenge tomonaki ke te yabengisa ye na ye ya Yosundu po Yosundu aza ne netre abengisa ye na ye ya Yosundu abengisa Yosundu Lapona yo siko nini koza na kati wana invitation esalemaki eki ba leader ba boy mais surtout tali concert comment ko Weranson fala beta na Londres faire de la salle qui vidéo par rapport na ngo que wana zanati ba vidéo mo boy kaka ya batindika chaka ya hypocrisie papa ayebike mwana ana linganga te mwana pe ayebike père linganga te donc eza bilo mo bo soito bito kota ngona mozindo ekoma sukeni bozongeli suba polémique totala rande makambo ezokende kaka totala rande ndenge ezokende mais moi je pense qu'on fait quoi apporter na eloko mote jour ya le 21 donc ezaka ya bimi kaka parce que nzembo Koffi bayemba na faire ça nango succès ya makasi te par rapport ya Vita Imana OK Nzembo Koffi asala na faire esala nango succès te neti victime d'amour o esalemaka na nini na maison mère victime d'amour eza maison mère ouais ozokapa donc banzembo oyo faire asalela succès eza banzembo faire asala succès na kati ya maison mère kotala lelo sikoyo faire invité na ye ezali ve na biso Koffi Olomide nga mpo na nga bo totala kaka na mosika totalaka nde makambo yango ekokende me nga mpo na nga naomona yango Koffi aza pena invité ya malonga te oyo faire abengisi na kati ya concert na ye. Merci beaucoup na bato botala biso toza ko continuer toujours na invité na ngai Ken Piana Makizembe. Je tiens à saluer la quartier Gagne Aigle. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na ye moto babengi na kombo ya la prêtresse Julie Weston Tumba ya John Nala kati ya Londres, pourquoi pas na Claude Bolisso Universas et Neversas et Violette Dinganga kana Sika Blanchard Kabanga les millionnaires na biki on est ensemble na Patrick Bacha Chamante Maswaku na Denis Makambo obike batu ba ke la ngapeli trop ya ndeko na biso mura de la presse asai zelo yo kaka na chata moko yoka minute oyo totika bino kasi actualité oteka billet te baza te sikosa oteka billet te poso bino baba numéro 1 bino nde bosimbi mokili yango etu billet boko koteka te ndeni bomumeli déjà bande boannonce biso te baanile baobana nde kolobaka to anile te fo bateka mama na pe promotion na mono otiki ya mama makutambila sala promotion ndenge banobela bato baya basomba Fally ondima osili ata bofingi hérité album esimbi te Fally asili eya nango problème d'album esimbi te mais Fally ondima te asili penza yango yango te ezochoke te
Fallait assurer héritier dans un problème na fallait héritier ça là album naie aïe on fait polémique album naie présenté les cas mélomane à la bonne musique va consommer va sortir on consommer en haut il y a monde musalo ya zo ça il y a monde musalo ngo parce que il y a ça qui une émission ba tuninga ba commentaire rebelle ah mais je comprends ma beauté et bien meli ndenge héritier ça les émission na tout monde c'est comme côté créatif fallait mais ba retomber hier ma ba fallait ba au fin c'était à cause de est-ce que vous avez couvert les cambouis Alexis bah fille ça qui va ça c'est bien à la yoki carabine la yoki mais héritier va continuer à moi là tu peux héritier pour calculer Alexis bah ça leur bah fanatique mais Alexis peut faire raison pour impolitesse et récali héritier ça moi n'était donc voilà bah si ça n'y a rien c'est créé parce que dans l'eau on fait l'émission on va casser quoi héritier qui côté bien la bango donc il faut ça plus faire ma pas possible nous on va solution au terme pour ma foutre inutile yo tu ce qu'on a comprendre de tes émissions oh bah tu vas comme il ça là que bah tu as hérité bah fibisi Alexis Weti ce qui va mutakala bois mon frère au moment va biloko bah tu vas solo bah oh ok héritier à joie Alexis Weti bah ça les lèvement bah même nanda ko héritier bah bio comme film à héritier bah ju caméra va filmer Alexis Weti fiba mutakala bois bah bombi image obi biso ba congolais to sakana na makambo msuto lobaka obi lelo ka ndenge deja bo bimisi makambo oyo ke héritier wata asalaki Alexis Weti eloko abongo obi ke video na soki ebimi soki eza pena makambo ya solo parce que na tia eloko kaka pona babeti lisolo wana pona mona ete ndeko na so Alexis Weti pe azo déclarer que soki baza video wana babimisa ce que c'est vraiment ma solo ya vrai que héritier wata afibisa Alexis Weti sexe ya mbwa obi ke so video bongo ka ebimi ba Alexis Weti sali ke basali manœuvre ye poto obi ke héritier akota prison en bon et créer héritier maman na problème ngana kosenga bandeko na ngai ya staff héritier watanabe soki bofibisa Alexis Weti bao ya mbwa boza ba video ya bao ya mbwa oyo bofibisa Alexis Weti bo epase yango non mais non ba vérité parce que lisolo ngo bandaki neti muke bandi kokola namoni mani ke pas confirmé namoni pe awa ndeko na biso pe moi la presse ozo travailler na héritier lobi eza ba fanatique oyo eza sikoyo likambo ya bafanatiki te bongo bino boyebi bafanatiki wana nde nini oyo baza na image ya Alexis Weti soki staff ya héritier bofibisaki Alexis Weti bao ya mbwa boza ba image wana soki eza makambo ya solo likambo ngo bandaki mwa moke ekomi komata yango boti sikoyo conflit non biso tofandaki na biso tofandi na biso toswana mpe roger bomoni te bano bafingaka bakotikala si kofinga te mpo Alexis Weti bafibisaki ebao ya mbwa nabengi ta idor na yango mpe roger ye mpe ayoki lisolo ti nabengi aidor yango mikolo namoni bofinga so héritier te mpo baza ba video na mino bofibaki te babao ya mbwa aidor azwi abengi Alexis Weti mpe na kanda parce que eza lisolo moko boye meme nga mpe shokai nga koyoka ezalaki nango mpe lisolo na ndenge ya mabe te Alexis mpe aza parmi bafrère tofanda na bango tosololaki kaka na sens ke nga mpe nasepelaki nango te parce que tant que humain koyoka lisolo ke moninga bafibisa ye bao ya mbwa babomba image le plat de Bruxelles abandela lisolo le plat de Bruxelles atune po afibaki siko koteni babina ya liboso na nsima nyonso tu le plat de Bruxelles nde azalaki songisongi akomi koluka le plat de Bruxelles le plat de Bruxelles nde songisongi akomi tuna piroge est-ce que biloko mbongo nyonso ekotaki babi akotisaki nyonso tu
sikoyo oyo tolandaki bongo sikoyo esalanga mpe somo nalobi kasi yo ozalaki te nga nayebaki tosolango kaka nkulisi ke ndeko na biso Alexis baluka basola na ye asenga bato héritier kaka pardon soki image ya bongo eza baefase Alexis pardon eza makambo ya lokuta ye mboko sikoyo nde aleki na tv alobi ndeko oyo aza concerne ndeko na biso Alexis weti alobi c'est faux et archi faux sikoyo oyebi emo totalaka pena mbwa ndenge atambolaka mutakala sikoyo otala sikoyo mutakala na sikoyo bafibisango motu mpe moto yango nini Alexis weti mbinga mobali ya bongo bazwa monoko na ye soki bafongola yango eza lisolo mabe baseke lisolo ya bongo nga neti nga soki osalinga lisolo ya bongo bia Kofi asalinga lisolo ya bongo video ya bongo ebimi na oya awa antuka Kofi wana pena mokanda asila Alexis weti ya bongo ndeko na biso Alexis apporté na mboka mibeko soki eza bongo na mboka mibeko Alexis weti pena yebo na ba image ya bongo mais c'est grave besoin monene donc je pense que héritier pe akoki kondima basala mutu acte ya bongo te mais naoki ke basalaki yango soki na kana ipo afinga mapeka solo bo nayebi te soki eza lisolo ya faux bien vu mais jour à tout que vieux ça pas mais on dit que on va dire que ça le vieux Roger en mono musique jour on a pris Roger ya biso mtendo zo bazali na héritier sko tana ka ndoza ine héritier na mambutu na yedi ke Patrick Kafu ba la biso da pese ba mbote belé Simon Panzo na lose na Belgique quelqu'un Johan Salam bi pe azolanda biso anniversaire na ye parce que dossier on a nous mené à kelokela lobeli yango te ya boa so héritier siko mbwa wana bulldog wana ya munene wana mbwa munene wana te lisolo koza folisolo totika mukeni pena ayo mto pelisa imoto po mbwa na manike nde balobelango mbwa na manike kasi te omurazwa omanike azwa biso tokoyo yoka lisolo babeti lisolo ya mutu te babeti lisolo ya mutu te soki ebi kozana ba preuve to kanga noka muno vaino bamonde ba telefone moni ba émission ngo komi ko continuer ba komi ko confirmer pena ki basala ki yango ya solo Patrick Kafu basala ki yango pena ya solo yango na aloba soki Patrick Kafu toza yango na lobi bo soki basala ki yango basala ki pena Alexis weti eloko wana ya solo merci beaucoup que Alexis weti akongoli muno ko basubele ne pambwa merci ezala mabe makasi merci beaucoup Ken Alexis Zafra na totela makuto na ngiti Ken pena magizembe tozaki na yo pona ndeto yambaki peniel omonaki esalaki bémissionnete ya bamakambo nyonso epuis toyekozwa mobali na ye babengi na nkombo ya Patrick na nkombo ya Fredi Musampa mpona sortie médiatique ya ndeko na ye Paul oyo apanzaki esango ke azali esco epuis tomonaki sortie médiatique ya le prophète de la nation prophète Denis Lesi mpona yo votre pression nango epuis nde bazalaki na baproblème peniel na Pasteur Mike Kalambai. Bon, biso to kota na commentaire te parce que Pasteur Denis Lesi moko aza awa déjà na poto la soir déjà zoza na Paris to yamba Pasteur Denis Lesi aza Belgique te donc biso to na commentaire ya sala te parce que makambo mobala Peniel alobi to ebite soki eza vrai ou faux makambo pe Denis Lesi alobaki pona mobala Peniel biso to ko juger ngote biso to za au milieu du village to na terre osemisa likambo to na biso na preuve nango te. Parce que awa depuis to yambi mobile ya Peniel batu babimi ebele ki ngata skokanga ngata salanga bo batu wana pe soki bazokosa soki pe baza batabai karamba inde babatami na ba faux compte to yebi pete po makambo ngo ezala bongo mais oui betinga ya peine côté be batu mususu ba mama mususu ba bengi ke ngana yebi mwana malamu ba mususu pe ngala moni esco ngamuna komota na bia bon ekena na okala bongo parce que mundi so de problème ezali tina suka mais ken pena na ebité pona yo Ambassi atikaki est victime et artiste musicien famille ou pas atika ngote atiki yango alo te za omona ki conférence de presse à salalité te atiki na été atiki ndene
Pourquoi bino ba Congolais vous comprenez le théâtre réseau salema théâtre moi réseau salema kabal mo c'est beaucoup pendant ngote prendre Fali et Ambassi ba sal théâtre c'est dans quel temps Ambassi bazo jouer c'est ka rôle moko boya zo jouer wana oyo soki wana vision ko mono comprendre c'est ça les blancs ozo comprendre ngana mutu mo boyo na ko ndi magamba la moko te babuzo babongo ke boye bisana Ambassi alongwe Ambassi asali boye non biso to aba to timba na yebi eloko o ba préparer très bien yo za suku na te za susu victime na yebi makambo to eza préparer wana Ambassi bazoluka ndela Ambassi na minute o azane ti Shadar Shadar ya Kabila Ambassi na minute o Ambassi azali Shadar ya Kabila Dauphin nyonso Shadar ya kosala Kabila za sima Shadar Ambassi za Shadar ya Kabila tout se valait fast hein Ambassi azali Shadar Kabobi bien qui a ça après 14 ans ninga se ba na ya bisa pe énergie Alex Adekwa il est capable de maman nyonso na ebité information na yo zo ngwa kenken tenga information tenga sali analyse ana Ambassi azali Shadar o banda kugende ko affronter ba opposant nyonso tu ya Kabila Ambassi batie wana ko ni Shadar bazoluka bafula ye ko abanda ko affronter ba opposant nyonso ya Kabila akobeta pe Adidesare na bomona akobeta pe Casino de Paris bomona akobeta pe Zenith bomona OK soki botie ya parti ya lelo nazo annoncer bino Ambassi aza comme Shadar ya Kabila Kabila aza na ene simana na Ambassi siko na répertoire ni orbeta nango siko par rapport ya banzembo mususu des aratamo des 3-4 nzembo monsieur Ezate et puis sa single na ya 3 chansons bon mon single ane ko simba parce que place ba ko memaye ndenge ba ko sokola Ambassi ba album na ba héritier e ko za na se album ya Ambassi soko chetembe ko betina na gazo qui j'avoue te chef coutumier place ba ko Ambassi cérémonie Ambassi ya kozwa album ya Ambassi ezosala succès koleka ba album ya ba Dauphin surtout oyo batinda Shadar ikende bituva na bango Ambassi azokende kosokwama oyebi ke navandaki nayebisinga babi vrai ou faux ayebisinga alobi botalatala ndenge nazomonela Bill Clinton mpe aza na visa na kati ya bavizio ezobima ya Ferregola Bill Clinton akoma na ekaka visa nyonso te kobima ifo Bill azala na kati visa nyonso te komaka Bill Clinton non botika pe Bill afanda na okimia ko naoluka image moko abotika pe Bill Clinton azala na okimia tu oko okese otaki oya tuni moko tose Bill Clinton bameme ngulu awa se komi Bill Clinton ngulu ya fe non botika pe Bill Clinton kimia ko esala bien yo ndimi teke Bill Clinton bon soli pe salmi bon bila kozwa visa te pona yo séparate non sepela me akosele makambo boye na osepela te bosko so ebimi pe na kati wana yo lobaka ki bakoseli te Bill parle ngo yana fere te ama nti ba diminuer ara ba diminuer ama ba diminuer bon na niveau mo ke no ba ida bazoya ba décor ba pede nada ba gérer mais siko batu ba te ke Bill Clinton azaye moko leader ayaka ba tourner na ayaka ba poto na ye moko oni batu bakomisi kosila ya Bill neti Bill yango balingi ba ignore boye bakomisa neti mutu moko ya papa combien de musiciens tomona pe na mboko basila pe liboso ya Bill non Bill aza musicien liboso pe asili te mais awo ya poto zela nayoka nano makambo maniki mo alobi ya zela pardon bakanga basala yango basabeyanga kona mbwako ya ofukama na nko basala mama na kanai est-ce que Rita azalaka tant biso ozali na Paris Rita azala na Paris te bafan baspiritas na bagolo baba mibali iya makasi ya yo okoka te basala biso bawario ba plus bana basi ya kilelo on se comprend mais bajob na bajob azali mpe baspiritas eso akanele yana kenda osenga pardon mais moi mobali wana finga momeli biamba la poto
aloba na ngai yo soki yo tata na yo ke tata na yo ok la poto na bien mwana moninga mais papa na pesa une opportunité ya ok pote pas ambition la preuve est que tant que la mission sont pas yamba na famille za kama mamona ya na tata mo sina ba yi to la ça que na za la poto ça est quoi que garçon là na toilette publique na poto pour ça c'est là ndaka banala la ke ba menacer ba buka ba biso abinisi ba benga na yo so mwana na poto mo tayi concert ba jika tike meke mo ke to mo ke kata Alexis peut comprendre pas lobby pénal lobby na makama poto pas lobby yena poto tambola totanga ta bombaya yo comprendre peno yo loba o banga ko o senga pardon le pas na eba ba comme basket sans sang mission senga pardon na loba likamunga sala inane si lelo oyo ezali image ezali senga pardon na paria senga bascritas pardon pour ni boko ça oh yo Alexis ko lo ba yo ba spiritas ba fini ça le ramboi on sait pas pardon Paris na nini ya basket asenga pardon bi na sali ka donc comme nous dans suka quelqu'un so na ba te manike bakabwani na batu na yo beni po manike pe ya confirmer ka likamba bo ambo Alexis oti so la de la moi yo mtu bilisi moto nande parce que ceux qui seraient bêta maki oyoka tokoka okanga monoko mais ndala tikali kosala jamais mission na olobela makambo bora mbwa namoni bato batindela ngai ken na mutu abetelaki yo oyo oyokaki na monoko ne selo ndengolo wabetelaki biso loba ça va pourquoi me continuer na makambo ozalaki eso salaki quelqu'un yoka so na rappeli boso à télévision oza déjà ka tutokowana ma bizu masoga donc on a ça sinon et il faut bien regarder la carte qui gagne. La carte qui gagne, mais elle n'a pas parlé. C'est-à-dire que naissance Naro yoka. Vous comprenez? Naro yoka. Mais pendant que nous rebêtons la mutu mususu, mutuana a rolobakeno, na yoka qui a moins pas mutu tel. C'est que pour que nous ayons un problème, pour éviter, pour que pire aux gens problème. Et bon, on a un problème. On a si pire aux gens banga. On a si pire aux gens banga que na mutu na lobai que la fille ça le ciel sur boamba. Mais si on a bien quel pena. Bon, on a si pire aux gens na fandi wana zo banga que na mutu na bisa ibang. Mais si on peut comment na matu ba manike, bana ba plus moto. Nana habite manike zo consommer que nana fungola ki munu yo mtu tu Alexis wati même ta fungola ki émission et a zo réclamer pour Alexis fungola émission yo ne mtu yo OK merci beaucoup to c'est na bisa c'est ta solution le bika to solution mais yo peut comme to boma moto pour la par rapport à nana boma moto na moni ba émission e komi ebele ba accel o kama sko makambo yo lo ba isko komi ebele bon quelqu'un m'a dit zembela habité papipe la Palmira Mulamba en tout cas on appelle si merci na prophète Emmanuel Dodi ko sambele sala bien prophète Emmanuel Dodi en tout cas les lots c'est batchezali parce que les lots na prière na biso o to sala après midi donc batchezali nango donc c'est ça nouvelle ligne na biso eza lelo c'est Nicole prophète Emmanuel Dodi donc après awa na kolanda prière na protobiki ba kobi comme so biki normalement faut prophète Dodi a chapé ba cellule mais oui na biso mi balende il faut to organiser loko wana pona cellule fanda awa na cellule na bunzambe et toluki prophète Emmanuel Dodi totali muto za cellule to c'est prophète papa c'est na minute muto zo représenter l'église ya prophète Emmanuel Dodi za oncle Patrick Amisi oh lelo batutu basangana pas oncle Patrick Amisi à partir 15h okuta ba Francine so ma bijou masinga pazo sambela te ma bijou nzambe pe asa elo ba sambela ba ba passer examina ya tongo ba omba banda fo passer examina pe na Kongo za rape mondimi na biso tozana pe na ministère des affranchis parce que si na bika ikuna mais oui oh moi si na bika ye pas prophète Emmanuel Dodi mais oui na oya biso walai na oya biso oh aza mondimi na biso pasteur examina aza mondimi na biso famille na ebana na eba yaka oui c'est chance ba ko bana na eba yaka moi si na za problème mbeba lobaka pasteur akosambela moi si na été moi si na za na problème sérieux ayaki na pas prophète Dodi problème soki problème moko ya malade na kota na kombote
asoki lobiko kuna non eza lokuta te parce témoignage ezali bavideo ezali oyo mwasi ya ye moko paster kizami na otémoigne nke nayaki kobikela awa prophète Emmanuel Dodi bato ebele bakozwa ngolu na nzela na ye aussi faut toloba clair ke ezali mpe na parce que Sonic afuta pe faya Sonic afuta bonzambe Sylvie faya azapé lobiko parce que Denis le sipa yaka na ye asala 4 séances à prière après accueilli donc bato oh Denis le sayaka na bango bato bazana Denis le si ba préféra batikala ba koma leo bandima prophète Emmanuel Dodi non ça va histoire en fait na ko sote bandima papa ba kuti nzambe te aba ye ba kuti makambo oyo selema na ministère des affranchis batikala na bango kosambela kuna. Ok. Oui. Ah, donc batikali par rapport à bakuma. Batikala pena bandini. Miracle. Oui, bakuta ba miracle, bako babona ba témoignage babuyoka na nute. Ba préférant na bango batikala wana. Te koka oyo ya makolo mikia tele marate. Nzamba sali mutu bongo yo façon yo prier nini osala makolo mikia mila. Prophète même passé Sonic a fait ça là. Te wana nyoso tout ni ba adresse bato wana ngona na te. Ok. Ken Pera, comme nous émission là, Ken Pera, merci beaucoup. La prêtresse Julie Weston Tumba, il y a John Dalla depuis Londres. Un grand merci. Na yé mon papa na comme Pauline na luta pembele. Ya mito Jenny 100% marié. Un grand merci aussi na Denis Makambo depuis États-Unis. Charmante Paswako. Tobongisi be tobongisi te. To vide na biso. Papa. Tobongisi pourquoi un grand merci de Patrick millionnaire déjà côté déjà awa donc Patrick Kafu à côté ça dit que ba million donc c'est bon déjà un grand merci dans les quartiers LTD service à décoration il y a déménagement et service tobosani te bandeko na biso ya matonge bandeko na biso ya matonge wana badécoration batekaka na matonge service à décoration service à déménagement organisation ba fête gâteau mariage ba musu sur les quartiers LTD il y a galon retourna merci beaucoup na yo merci beaucoup na Blanchard Kabanga les millionnaires et pourquoi pas na ye moto ba bengi na kombo il y a Patrick Bacha Patrick Kafu Patrick Bachelor Patrick Botalatala la pesi ba Patrick ba Patrick Landani kaka les blancs de Bruxelles papa attention que ça nanu awa depuis na ya poto vraiment bandeko na ngabo limbisa ngana na bola bandeko na ngama tongete to bola ba bandeko na so convertirage maître Tibonganga ma sœur na biso atekaka salama donc matonge pe na place batekaka safu batekaka biloko tout donc matonge pe na place ba congolais pe na basanganaka donc matonge à Bruxelles donc il place ba décoration ba congolais ba kutana lobi to zaki na sema ketabu na mona rapena ni pe kuna mingi gelo wangi yazalaka na bandeko baza vraiment ebele donc na pesi bango bambote donc merci beaucoup merci beaucoup na Hervé qui fouet ma facilité à Paris Hervé qui fouet ma wana na moni Patrick Kafu pourquoi pas na Blanchard Kabanga na Patrick Kafu merci la carte qui gagne aigle Bijou Masinga Pio ya bala ya ma Bijou Masinga merci beaucoup les blancs de Bruxelles